rêve nous zaki obimana Koffi Olomide. Obimana Koffi Olomide, okoma moi c'est Koffi Olomide et raté kanda wana oke ko sopela ngo Cindy. Cindy asali yonini. Omoni conseil à Bruxelles. Cindy a bini a pesi biso mu Congo. Tala taille. Ya wono ye sport. Do sport no ye boy. Cindy pa bia otika yote. Omoni Cindy a continue na salle na bona vandi pe fona mo na taille ya Cindy. Cindy a bi yona ye rando tina sa mabele. Yo bi misa biso taille na Bruxelles le 7 novembre. Tonto mo la taille wana. Cindy de apesio omoni Cindy apesio leçon. Réponse ya nini? Banda boye bambili ya belle banda na 22 ans. Si le nom a commis à 60 ans. Hein? Vraiment. La comparaison n'est pas raison, papa. Comparer ngana bateau ya âge nanga, comparer na bateau basala banzembo ebele lokolanga, comparer na bateau yo baye, batambola mokili mobimba sans parapluie ndenge nazawa. Nazo finga mutute, naza nanga kaka boye. Il y a pas photo, il y a pas match. Musique yo betaki na taboulay, ezaki musique alo yengi. Ça veut dire au gagner l'autre côté de la musique. Les autres bâtiments on a Cindy, rien à voir. Cindy a un banda que belé, a un voiture bien. La publicité à moto, na comme on aussi mbate. Ce qu'on réussit, au récit tout juste. Koffi Asalaou. Au lobby bien au sale accident, au kuti batumi balé. Batumi balé on a moi sina mubali. Ezaki na poilou. Ezaki na poilou. Beaucoup de deux personnes, basa ba musicien, bana di basa couple wana. Ça veut dire Koffi na Cindy ba bimela ki na boulevard, yozo ki report. Alobaki ke basa ba musicien, no alobaki ka moni batu, moi sina mobali c'est tout. Abi moko la ti pembe moko rouge. Wala Koffi te. Mombele, yokanana. Wala ti neni? Moko rouge moko pembe. Mombele. Yokana ebisa yo. Chauffeur buta ebisa. Chauffeur buta ebisa. Bino bo voiture. Yoka. Boza voiture moko. Ndenge ni chauffeur. Chauffeur a moni, bino bo monité. So monité papa. Donc misu na ye mona kinga na mona gite. Tu vois? Ouais, moi c'est na mobile. Mais dans tout ça, réponse on peut se boyer. Basinyo sono mokili bazala kitoko. Siko na basi mususu plus azo koma mubange plus azo aka kitoko. Ezaka ba oiseau rare. Oiseau rare wana eza nani? Plus sa réponse yo moko. Banana banda muziki. Nazaka na ridi ne longite. Nazaka na likwanza ne longite. Nazaka ndenge nazalaka. Soko tina komi mwa café on ngina na telisa mwa poso babite mama yo zaka chocolaté tikala ka chocolaté. Pourquoi mabala bien zoya ba chance libala ba konzi zoya na Tanzanie ministre mwa nga obala yo okima obomwa libala ministre mwa na Brazzaville aza mokonza mboka ya Sassou ministre ya président Sassou na Brazzaville anga obala yo obomi libala na Gabon batidelo jet plusieurs fois obomi libala na Gabon na nini babe oni Guinée nini oya obiange manini équatorial. Pourquoi zuboya ba mabala zuboya mabala siko jani ya mobali yo lingi Mombele yokana biso vérité ebisana ba mama soki okoka libala te ko bala te babala kana aventure te libala eza eloko moko sacré. Ngai na bala 2 fois. Na mona ki 2 fois na ekoki. Na lobi te, tika na sala miziki na ngai parce que na koki yango te. Ezate ke na linga libala te. Basi o bolinga mabala bo bala na bino. Soki okoka libala te ko bala te. Ko sala aventure te parce que eza sérieux. So okoka libala te o bali ko umela te papa. Siko ngai na koki yango te. Na sala aventure mais ndie wana aza problématique loko abino ba congolais te. Ndie aza bien discipliné. Aza na prison ba ko bumba mobali no aza na prison la prison inda kia yiba mbongo pa pesa belanga pianga mbongo bongo siko ya linga inga ndeni soko lingi mwasi fo pesa mwasi la mwasi. Dans ce que Joseph Kabila fait, il faut retenir que Kabila a 3 plans. Kabila a un plan A, il a un plan B, il a également un plan C. En quoi consiste son plan A? Son plan A est lié à son discours en 12 points. Rappelez-vous, avant de faire son apparition publique à Goma et à Bukavu, où il a mené des consultations avec les forces vives, Joseph Kabila avait tenu un discours en 12 points, dont la clé de voûte était de mettre fin à la dictature mieux
à la tyrannie. Après ses discours en 12 points, Joseph Kabila est allé à Goma et à Bukavu. Il a rencontré Corneille Nangaa, Bertrand Bisimon et les autres. On a vu quand même ce séjour qui était un peu apaisé, une sorte d'entente avec les coordonnateurs officiels de l'AFC et du M23. On lui a quand même laissé le temps de pouvoir consulter les forces vives pendant plusieurs jours. Et là, on se poserait la question. Si ce qu'on appelle les consultations des forces vives n'étaient pas dans l'agenda de l'AFC et du M23, on ne lui laisserait pas la possibilité de pouvoir consulter les forces vives. Donc, il y a eu cette sorte d'entente. Alors, après cela, il a été condamné à la peine de mort. On a dit qu'il est le vrai patron de l'AFC et du M23. Condamné à la peine de mort, Kabila a semblé maintenant se distancer de ce plan A. Mais ce plan A demeure. C'est le plan de l'option militaire. Il quitte Goma et Bukavu, il se retrouve à Nairobi, où il réunit des opposants et il met en place ce qu'il appelle « Sauvons la RDC ». Et quand vous suivez de près ces faits et gestes, vous allez vous rendre compte qu'à travers Sauvons la RDC, Kabila avait se distancer du profil d'un leader armé pour revêtir le profil d'un leader politique non armé. Parce qu'on pouvait l'accuser d'être de mèche avec le M23 et avec l'AFC. Et là, il s'est dit, non, je vais me dévêtir de ce profil de leader armé pour revêtir un nouveau profil de leader non armé. C'est pour cela qu'il a eu à créer ce mouvement Sauvons la RDC. Mais le plan A, il n'est pas abandonné. Ça, c'est le plan B qui consiste à revêtir de cette nouvelle robe, ce nouveau profil de leader politique non armé. Alors, il y a aussi un plan C. Je vais vous parler d'un plan C. Le plan C est lié à ses lieutenants les plus proches qui sont restés à Kinshasa. Vous avez par exemple Emmanuel Ramazani Shadari, Robert Minakou et Benoît Cambéré. Ce sont les lieutenants de Joseph Kabila qui animent son parti, le PPRD, qui sont eux restés à Kinshasa. Il y en a qui se posent des questions, mais pourquoi est-ce que eux ne se sont pas retrouvés à Nairobi? Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Cambéré, Shadari et Minakou ne se sont pas retrouvés à Nairobi? La première raison est dans le fait que dernièrement, le PPRD avait été suspendu par le ministre de l'Intérieur. Suspendu parce qu'on l'accusait d'être des mèches avec l'AFC et le M23. Le ministre de l'Intérieur avait suspendu le PPRD. Et à la suite de cette suspension, selon mes informations, il semblerait que le vice-premier ministre de l'Intérieur avait demandé au PPRD de se désolidariser de Joseph Kabila. Si le PPRD veut continuer ses activités politiques, il devrait se désolidariser de Joseph Kabila. Alors, déjà à ce niveau, nous avons la première réponse, pour laquelle les gens que je viens de citer, Shadari, Cambéré et Minakou, ne sont pas partis à Nairobi. Parce que s'ils partent à Nairobi, ils confirment qu'ils sont toujours en collaboration avec Joseph Kabila et par ricochet avec l'AFC et l'M23 parce que Kabila est accusé par le pouvoir d'être le vrai patron de l'AFC et du M23. Alors pourquoi ils ne partent pas? Parce qu'ils ont les fonctions officielles du parti.
ils ont les fonctions officielles du parti. Vous avez Emmanuel Ramazani Chadari, qui est le secrétaire permanent du PPRD. Vous avez Ferdinand Kambere, qui en est le secrétaire permanent adjoint. Et vous avez Obé Minakou, qui est le vice-président du PPRD, après Joseph Kabila. Donc, ils ont des fonctions officielles au parti et ils ne peuvent pas partir. Mais le plan C consiste à quoi, justement? C'est à ce niveau qu'ils ont mis en place une certaine stratégie. Une stratégie que moi, je comprends. Parce que j'analyse les faits politiques, je comprends. Alors, quelle est la stratégie de ce plan C? Joseph Kabila les laisse à Kinshasa. Il leur dit, vous ne venez pas à Nairobi. Vous restez à Kinshasa. Moi, je mène mon action sur 3 fronts. Vous allez rester à Kinshasa le jour où Félix Tshisekedi déciderait de convoquer un dialogue. Selon la feuille de route de la Senko SCC, on lui avait demandé de prendre les actes d'État pour convoquer un dialogue. Eh bien, ce jour-là, vous participerez à ce dialogue au nom du PPRD. Parce que si vous venez à Nairobi, vous aurez des ennuis judiciaires, des ennuis avec l'immigration, vous aurez des problèmes et en cas de dialogue, vous n'allez pas participer à ce dialogue. Pourquoi? Parce que dernièrement, à la suite de sa main tendue au président Paul Kagame, le président de la République a parlé du dialogue. Il a dit qu'il va convoquer le dialogue et le tenir seulement avec les Congolais qui ne sont pas en lien avec le Rwanda. Et là, la stratégie de Joseph Kabila est de laisser ces trois lieutenants qui vont jouer le rôle d'œil et d'oreille pour lui. Donc, à ce moment-là, ces 3 vont être l'œil et l'oreille de Joseph Kabila ici à Kinshasa. Et en cas d'un dialogue, ils participeraient à ce dialogue. Et s'ils participent à ce dialogue, ils ont le profil de participants, ils ont le droit de pouvoir faire des revendications. Et ça serait toujours des revendications dans le sens de soutenir d'une manière ou d'une autre Joseph Kabila. Voilà un peu les 3 plans de Joseph Kabila. Il y a le plan A. Mbote na bakongomani nyonso tu bipai wa bino bolanda molobeli ya peuple congolais mwana mboka Congo bande konanga. Pourquoi Joseph Kabila Kabange lance son plateforme Sauvons la RDC? Objectif oza simelo ko ezanini? Mission oza simelo ko ezanini? Apport nango et pas peuple congolais ezanini? Bande konanga. Makambu eza minene. Makambu eza minene. Mambu masobele mambu. Bakangamye. Akangamye. Akangamye. Nani yango akangamye? Bande ko bofungola batoyi. Pourquoi Joseph Kabila Kabange? Pourquoi Joseph Kabila Kabange lance son plateforme Sauvons le Congo na Kenya, na Nairobi? Et pourquoi seulement aujourd'hui, na 2025, na 10e mois? Et non pas tout le reste d'années que Kabila était en train de déambuler sur Kila Kinshasa. Il n'avait pas l'intention de créer ces plateformes Sauvons le Congo. Or, et là que Joseph Kabila a créé plateforme Sauvons le Congo, a dénoncé les opposants congolaises va se réunir pour dénoncer dictature. Il y a Monsieur Tshisekedi Tshilombo. Balobi que Tshisekedi c'est un dictateur. Yami Balé Balobi dictateur de son régime. Il accuse encore d'organiser des jugements uniques. Condamnation à Joseph Kabila. Il y a peine de mort. Balobi jugement unique, ce qui ne s'est jamais fait là pour la toute première fois. Communauté internationale Balobi Liango. Kabila a créé plateforme pour combattre la dictature Yandeko Tshisekedi.
ko combattre ba magistrat au nani haute cour militaire na sanction ba pesi Kabila bake musika balobi les opposants expriment leur solidarité et réaffirment leur poursuite patriotique à l'endroit de tous les compatriotes victimes de violences de tous ordres, la patrie, de tous ordres, la patrie est de notre pays. Dans le Kwango, Kwilu, Maïndombe, ainsi que dans les centres urbains de Kinshasa et du Haut-Katanga. Les acteurs politiques rangés par derrière M. Kabila tiennent le régime de Félix Tshisekedi responsable de la situation. Donc, plateforme ya Sauvons le Congo. Bazo responsabiliser le régime à Tshisekedi. Bangonde baza acteur. Ya koboma bato baza na niveau est du pays. Koboma ba Congolais bazo kufa na kati ya est du pays. Iza maloba na ngate. Iza maloba après conclave. Oyo et Salemaki la Kenya Nairobi. Pourquoi Joseph Kabila a choisi Nairobi? Est-ce que vous savez que le lot entre Biso na Kenya, tout ça là qu'on a problème diplomatique? Est-ce que vous voyez? Un jour, le chef de l'État avait pris la décision de renvoyer le général du Kenya en remplaçant de l'autre, sans pour autant demander la vie. Président Kenya, Yepa ya lobby que no ba Congolais bazalaka bato ba binaka. Chef de l'État na biso asepe la raté. Asepe la raté depuis AFC Barem 23 et Monaka jour kuna. Aujourd'hui, la grande peur, la grande crainte est que qu'est-ce qui se cache derrière les mouvements ici Sauvons le Congo de Joseph Kabila qu'il a créé avec quelques opposants? Qu'est-ce qui se cache derrière cet événement? Ni nyangwe batami bandengonanga makambo isa minene. L'objectif qu'on a créé ce mouvement Sauvons le Congo, SRDC, SVRDC. Objectif est ça, renverser le pouvoir de Tshilombo. Quand vous au pouvoir, vous êtes en train de rêver de détourner des millions d'argent. Mais il y a les gens qui sont en train de monter les stratégies comment renverser le pouvoir en place. Normalement aussi, les pouvoirs en place devaient se préparer en conséquence. Chercher à monter les stratégies, empêcher que ces mouvements-là n'existent pas. Mais ce qui m'étonne est que, au moment où je suis en train de vous dire, Sauvons le Congo est en train de prendre l'ampleur. Il y a les gens qui adorent quelques opposants. Au moment où je vous dis, Bazo kende kokuta yana Kabila pona ba signer ba charte. Bokotuna ke mwana mboko yebeli yango wapi. Boyebi ke nazalaka déjà Rwandais. Boyebi ke nazalaka déjà Rwandais. Ne me posez pas de questions. Il y a quelques opposants qui vont quitter encore ce pays pour aller rejoindre Kabila. Aller signer leur charte. Mambu. La famille Toto beta masolo ba braquage yawa. O Naomi Longondo, soki Longondo. Fi oyo azaki kidnappés moko ba kidnappés tant bakanga bakaba. Ba vidéo na etambola. Même capture bozo mona baby chez le nyache le ngende mutu mo azo bango ndé mutu mo azo ezatan ba bana ko questionner je crois ba to bele bolanda ba image. Ndenge azo répondre bo sala ndenge nini bo sala nini bozo na ndenge ba boma bato to pe ba banda ko boma bato. Mwana mwasi oyo
toyebi kutu te so asalaka ata 2 jours na prison so bakangaka ata toyebi te mais oyo toyebi ezalaka keno bakangaka bango nyonso soi disant bakendaka makala fio akoma tiktokeuse ça fait déjà soki combien de temps asexi baka na batiktok bamake-up ebele bino bobika nde bainfluenceuse yango bazalaka to mpe même influenceur yango nyonso en général ekongole badétecte ye nde babimisi baimage na ye ya nde bakangaka bango e bafoto na ye ya avant na ya lelo baposte ye e baosenga justice mpona bavictime baboma bato mwana mwasi oyo aza parmi bato baboma bato babano yiba bamoto ya bato aexplika nyonso bandeko mboka ya Congo koma bakonza mboko bakozala na insensibilité tina niveau oyo ke baboma bato etali bango te e bato baokommetre nayebi te bacrime na bainfraction oyo baza na bango mpe punissable te la vie continue finalement tosuka wapi e eloko ekamwisi ngai mwana mwasi azwi courage azwi audace ya kosala video mpo akebisa bato nyonso oyo baotanga nkombo na ye to mpe baoposte baimage na ye alobi na bango oyo akomeka kokwea na poule na ye to mpe oyo akozala na libabe aokangama nayebi te toza na mokili nini on est où là ekongole lokola aza makasi na recherche nde baye kokundola ke azalaka likango ya ministre moko songolo parce que il faut ozala courageuse azo parvenir koloba na bato epo atie bato mosapi na baimage wana ke bakeba na ye bokolia fimbo kokangisa bino bokokangama bobimisa bapreuve ya bisika o mais mama bapreuve eza na baréseaux sociaux partout nane bazosambisa yo nane obanda korépondre nane oloba nde obanda kobrake bato siko nayebi te boyebisanga nano boloba na ngai tokosuka wapi na mboka ya boye tokosuka wapi na mboka boye botika mpe bokonzi bolingi te do tokufa apparemment mboka ngo mpe kufa existe susu te parce que nazoyeba te finalité ni à lire makambo ezokendele na mboka do du jour au lendemain tozolamuka makambo ezokosampire kaka tolali tolamuki makambo ezokosampire ya boye ezala te kongo ngo ezalaka nango na baproblème na pasi na makambo mabe me makambo oyo tokomona oyo mikolo nyonso na mboka oyo ya sika ezokamwisa ezolekela ezosisa mayele mwana mwasi oyo et comment un ministre akozala na likango ya criminel Patrick Mouyaya tango bakanga bakabakaba tomona baimage ya les amis de Mouyaya bilongi ya bacriminel wana bazali batu batu ya base ya Patrick Mouyaya bomona bango bakolia fufu na mwana mwasi bapublier bamitaka la fille ya bandal comme ne soso ina nezokima ngai tango bautela bomba téléphone bakuta ba vidéo na ye ya ba sex step bapanze yango certainement vous vous rappelez bango wana nyonso clique ya les amis de Mouyaya Patrick Mouyaya ministre mais base na ye bakuluna et bakuluna ngo ya modèle nini o baboma bato mboka ya Congo et bozozela mboka ane bonga ah mais franchement c'est compliqué hein bakuluna baokanga tongo midi poko bazo témoigner que ba commanditaire ya babiloko basalaka ezala ba colonel ezala ba capitaine ezala ba konjo baza censé à protéger population Congo na évité en tout cas na évité Naomi Tuna yango mokonzi ya mboka Fati Beton avivaka na monde mosusu to azalaka na kati ya RDC makambo nyonso elekaka oyo aza au courant to ayebaka ngo te pauvre Mutamba nzamba batela ye do malobe sili ngai po naoko comprendre likambo te naoko concevoir likambo te
Et la fille, elle est en liberté. Non, non, elle retourne. Non, elle est inquiétée. Nalandi Danono. A expliqué que moi, je suis un baboman de qu'on a cousin, na propre. Ba solo là, la fille a benga na caméra. Bon, ba système a bakangin de qu'on a bino. Benga famille, son bon ezate to so bomayo. Nde ba sala cousin a Danono, pas groupe, ya bana basio. Moi, sio. Longondo, ceux qui longondo. Danono, le biba solo na moi, sio. Bazalan a déjà $3000. Ils auraient un certain week-end à Epsi Bango. Il faut pas patienter, pas passer 48 heures, till lundi. Parce que c'était pratiquement impossible. Na poto to bo maman na mda côté fallait que les banques font un week-end d'été. Ba le bi jamais. Faut mbongo so mbongo zata zo kufa e babomai. Babomai. La fille circule librement azanae azanae. Et bah oyoyo kaka honorine de to moni ba misusu to yebite baza banani pourquoi blongi na ba monani te ende bazana ba kozwa ba kaka so ba okaze ba en place nini yango wana après quelques heures en plus ali quand colonel what do you expect lobi ba otika ebi mia kene passe na mbora Congo na ebite mboko Très cher internaute Mbote Baï Kongomani, Enoch Binta, votre journaliste d'investigation en reportage. Place et Bazali Bongo Kobuka, et Zali place criminelle Oya Mwasi Baotiko Kanga, Honorine, place à Bandaki Kovanda. Donc, Eza appartement. Botala biloko bakuti awa nakati ya appartement na chambre exactement il y a Honorine Amekaki a préparé yango malheureusement force mboka c'est contre Tamboli toyeti awa nakati investigation Congo investigation télévision to kolembate ko informer bino en temps réel bozomona biloko eza nakati ya chambre naye bah, sirène, cercueil, tant de choses. Il y a malamouté, de choses occultes. Bon, on a bah, sirène, serpent, je sais pas, aigle, pigeon, je sais pas. Abonnez-vous massivement, Nako Banga. Mais on est censé de vous informer en temps réel. Abonnez-vous massivement de cette chaîne Congo Investigation Télévision. Tokola Kisabino, Nyon tout. Donc restez vraiment scotché. Tin bota la vidéo au Tina Souka, les triangles. Bino Moboko Tanaba réseau bota oh za cercueil. Oza libongo cercueil. Donc avant hier à Kenegosa l'opération, azala ki bongo awa na chambre na o akomisango temple na ye, place eye a sali prière et puis à Keko sala. Heureusement Dieu est bon. Et simbité opération na bango bokomona yemoko bokomona tango bakotaki bokomona ba échange ya babal o bané ko sala bongo na ba force de l'ordre donc la police mais aussi FARDC au bomoni quoi la colonel Israël Ntsanga infatigable exactement entre koba toujours na ko informer bino wana ba kagoul il y a ne ko moi swana o zali bongo passeport naé Enoch Binta reportage au passeport naé o voyager la passeport naé ya Allemagne exactement bozomona na liboso nango bozomona comment ils ont écrit hein? Enoch Binta au reportage bota la vidéo au Tina Souka ne zappez pas s'il vous plaît tellement bas spéculation et tamboli